Coucou la famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Vraiment, j'espère que tout va très bien, papa, maman. De comment si à mobile, on te besoin vraiment lelo. Liba pour kolanda maman bi, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, tu es les sous lelo pour partager quand on est alaka. Et quand on est peka est alaka, tu vas ici kabato bon ibaza iye banaka. Le comme zonge pa tata et après tu koya pour partager. O esenge na soto lo bana mukolo ya lelo. Tendre Père, Yahweh Topesio, merci. Les dieux fidèles et comparables, Dieu. Nzamba lola, nzamba nguya moke na likolo pe na se, nzamba bomo ina biso. Soki lelo telemisinga lelo Yahweh pona ko partager na bande kolangeza na makasi na ngate. Papa na bite oyo tie kati nanga, Yahweh oto ko partager na tango ko bota mbuma pe ko sala misala. Merci pona bomo ya papa ya maman de ko mwasi mobala ko landanga, pona bomo ina oyo bina ko batela. Tike te du début à la fin za la maître ya nyonso kati na biso, o nyonso to ko partager o te pa na yo, présence na yo, reine na yo ezala partage na biso, bon nzambe na yo mimonisa kati na chaîne na biso to couvrir yango, kimia bolingo na yo ezala dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, ma famille, vraiment, mbote belé, vraiment soki lelo eza mbala no ya liboso ya okota ya otala video nanga nasengi na yo osabone mama tomoni mikolo eleki ebele bose désabonné te mama abi tellement bocomprendre ngai femme commerçante donc koteka nazala na Benin natekaka barobe et voilà natekaka barobe donc naza na Benin awa et mosala ndako femme au foyer mosala église ata bomoni nga bajour ebele naza koya te bose désabonné te otala bavideo bocontinue kopartage kolike kokommente e toyaka kaka soki ya koloba eza tokoya tokoloba jour mosusu mpe bomonanga mpe nayeka boye na matika kosaka bapublicité ya barobe nanga natekaka tokoya mpe kaka tosali en tout cas nyonso tosalaka mpona lokumu na nzambe parce que toyebi ke toyaka awa kolobela kaka oyo ezopesa nzambe lokumu mpe oyo ezosunga biso na kati na mabala na biso na mabota na biso ainsi ke na bavi na biso. Nzamba pambola yo muto s'abonner, nzamba pambola yo muto partager, commenter, liker, nzambe ba pambola yo muto zo continuer kozala abonné na ya mama bi nzamba lola apambola biso. Voilà to yele loto solo la mokie mais eloko oyo eza très important. To solo la mokie mais to solo eloko oyo eza très important. Lelo to yeko solo la pona vie de prière na kati ya couple. Vie de prière na kati ya couple. Ba papa ebele pona bango kosambela ezala nde ya ba mama. Donc pona ye mwasi nde fois sambelaka, mwasi nde fois azala la femme de prière. To boyite mwasi fois sambela, mwasi fois azala la femme de prière. Et bongo yo moko papa, attend que moto azokumba, chauffeur azokumba, azoconduire foyer, azokumba libala, azokumba ndako pardon, azokumba ndako foyer mama bana et tout. Ozala homme de prière te. Vie de prière na kati na vie de couple c'est très important. Bible ezobisa biso la crainte de l'Éternel c'est le début de sagesse. Bible ezobisa biso l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Alors soki bino na kati na libala bosambela te boana vie de prière te na mwasi na mobali bozomona niveau ya polele oyo eza na kati ya ndako na bino, bozomona niveau ya polele oyo eza na vie ya bana na bino, bozomona baporte lolenge eza grandement ouverte na kati ya foyer na bino. Sans Jésus on ne peut rien. Sans Christ tokosala eloko te, tokosala eloko te babien-aimé na ngai. Tokoteya maloba makambo ya libala tokoteya bamama bozala soin bobongisa na mbeto kende zonga yungola kamula sala boye papa zwa soin ya mama landela mama bana tout mais nyonso wana soki prière eza te eza eloko te eza eloko te parce que toyoka mpe tomona basi koloba nga mobali na nga nasalela ye nyonso nini o mwasi asalela mobali o nga nasalela mobali te mais lelo mobali na nga se retrouva libanda kenda libanda c'est parce que mobali wana asimbama ye te na prière, c'est parce que mwasi wana akangaki mobali na biloko eza superficiel mais akangaki mobali na eloko oyo eza prière te, akangaki mobali na prière te, abombaki libala na ye na prière te.
boza bino mibale na kati ya libala na papa na mama bata bakwiti bana siko oyo bino bozobokola bana na éducation nini bakozwa bana na exemple nini bakozwa tozomona mpe lelo nde mokili yango eza ya kobeba mokili eza ya kobeba je vous dis que diable mpenza azoutilize bana makasi lelo tozomona diable azoutilize bana makasi diable azoutilize bana makasi po yebi ke bana baza venir ya lobi soki lelo bana babongi soki lelo bana bayoki éducation to mpe baconseil oyo baparent mikolo baopesa bango bakobonga bakozala bien lobi sika to détruire bana alors ntango sikoyo diable azoluka détruire bana aye akota na kati ya ndako moko bo akuti mpe polele papa moto abakwiti mama moto abakwiti balalaka nango balamukaka nango ecompréhension na kati ya ndako eke ezongi protection moko eza te vie de prière na kati na ndako eza te boyebisanga siko niveau ya polele oyo eza na kati ya ndako na bino nani akouvrir yango nani akouvrir yango Dieu existe oui nzambe azali mais nzambe mpe fo azala akota kati na fo yo mpo benga ye mpo opesa ye mpe place il faut mpo pesa ye mpe place il faut pesa ye mpe place mais soki yo pesi nzambe wana place te na kati ya libala na yo eza ka eke ezongi na mwasi na mobali vie de prière eza te bosuka wapi et puis eza na bacouple ebele boza mwasi na mobali me bosambela église moko te mobali akenda église ne mwasi mpe akenda église ne est ce que boyebi ke eloko wana mpe eza mpe une chose oyo ekotisaka mpe lelo batrouble baconfusion badivision baséparation na kati na mabala parce que baéglise oyo tozomona oyo à part peut-être bandeko na biso ya islam catholique bango nde bazalaka mpena ata komona ke oyo paroisse oyo mpona paroisse wana oyo bien soki moske wana bazalaka na doctrine na bango moko mais biso loba église de réveil oyoka bandimi ya pasteur x basaka na doctrine na bango basalelaka mungwa basalelaka mai basalelaka huile bandimi ya pasteur y bango basalelaka zelo basalelaka fufu basalelaka sucre basalelaka boye bandi sikoyo ntango boza mwasi na mobali boza oyo aza na kota mungwa oyo aza na kota sucre sikoyo nini ekoya kosalama na kati ya ndako nani akoya na nini na kati ya ndako nani akosala nini na kati ya ndako mpo losambo ya nani nde ezwa impact esalema na kati ya ndako ozomona baquestion eza tellement ebele oyo bacouple ebele lelo bozo ignore oyo bacouple ebele lelo bozo néglige boyebi ke ekoki koprete makambo ya mabe difficulté préjudice na kati na libala na bino na kati na libala na bino vie de prière ensemble na kati na couple c'est très important parce que eza na force mosusu ntango bosangani na kati na losambo boyebi ke tobela nzambe moko biso mibale toza uni physiquement spirituellement parce que ntango boza divisé oyo akendaka x oyo akendaka y to mpe oyo akendaka te oyo akendaka te oyo azalaka nda donc ozomona ke polele donc physique spirituel na bino eza polele misala molili ekokota misala moi misala butu misala physique misala nyonso raison bato mosusu bazwa babi biso tokende na biso baeglise te tolema na biso baeglise nini yango tokokende église ya raison te vie de prière mutu na kati no nanu fo vandisa nanu nzambe na kati no yamba nanu jésus christ ovandisa nanu bonzambe kati na yo nanu c'est ça le plus important parce que yo okende église oki osambela pasteur te oki osambela ma pasteur te oki osambela ni protocole ni chantre osambela yo osambela mpona yo moko alors kati no moko nanu déjà fo yamba nanu yesu avanda kati na opesa ye place opesa ye esika vie de prière na kati na couple c'est très important eza force mosusu donc cela veut dire boza na pui moko toyebi bambonge nini oyo eyaka na kati na mabala toyebi badifficulté nini oyo bato bavivaka na kati na mabala toyebi makambo nini oyo eyelaka bato na kati na mabala mais soki boza unité spirituellement eza pamba parce que quand on parle de mariage erré c'est dans le Seigneur muta kosa binote muta kosa ote ya mariage erré quand on parle de mariage erré c'est dans le Seigneur parce que libala oyo eza kati na yesu aza fondement nango aza centre nango mama bokovivre na bino makambo bokoki kovivre mais kati na yesu joyeux content joyeux content parce que yesu nde aza centre na bino aza base na bino
Na kati ya libala fo équilibre ezala. Ata papa sambelaka te, mama yo sambela kolanda mouvement papa te. Kolanda bakwiti ya papa te. Papa pe yo pe soko za un homme de prière au mona mwasi azaka nesi lokolo moko libanda moko na kati. Kolanda bakwiti nete orienté ye, guidé ye, bondela pona ye, benda ye. De la même chose na maman. Parce que tant que bino boza na vie de prière, bozo mona ke même bana na bino bo laksa bango nzela malamu. Bo laksa bango nzela malamu. Quand ndenge bino zo yebisa biso ke to lakisa bana nzela malamu afin ke lobi ba s'en détourner te. Mais soki lelo bana bazo mon exemple papa na maman baza nango ya malonga te. Eloko moko te o papa na maman bazo apporter pa bana. Bana sko ba osani. Bana sko ba olanda nini. Tolalaka na butu toyebi te makambo surtout libala eza eloko eza combati. Bakomba eselevaka chaque jour. Touti na ba famille o eza na ba réclamation. Yo kolo ba famille na biso eza na réclamation eza na ona makambo mais nga quand même nzamba salanga grâce na bala oui. Nzamba sala grâce au bala. Mais il faut continuer na kobondela pour que biloko ane ko isama parce que oyebi te za na biloko mususu ba saka baloba ke landaka de génération à génération. Na nzimi te papa moko maman moko lelo obota bana e pour s'attendre lobi bana e ba pesi pasi. Lobi bana e ba réussir te. De la même manière yoza heureux place oza heureuse. Omoni ke maman na ba abota yo. Aujourd'hui, nous avons passé aux grâces, au quotidien libala, au tien de la maman na un franc, 2 francs. De la même manière, l'obi pour l'ingatan au vandi nenga vandi boy awa, au yambi appelle à moi na aux yeux loko sepeli. Mokileza bongo. Boza couple, boza milangwa. Vie na bino eza polele, ndako na bino eza polele, boko bima, boki bosali ba n'importe comment si na mbali boye bozongi bolali. Nani azo contrôler bino bana, nani azo surveiller bino bana, nani a conseillaka bana, conseil nini bozo pesa na bana, et lelo lobby. Résultat ezala nini, suite ezala nini. Oh papa, un homme responsable, un chef de la maison, il faut à la peine homme spirituel. Mutako sauté. Et puis ça même na mibali mususu okutu balinga même pas basi na bango ki osambela papa. Na héros. Yo sambela raté. Moi si so ki osambela. Yo botisi compréhension non. À moins que maman détanga kenda ko sambela tika désordre na ndako. Côté un peu ba maman fo mitala parce que tango yebi ke yo sambela papa sambela raté. Et loko nini ko sala ke yo attirer papa na kati na prière ça comportement non. Et ça ta manière ya ozwa soin na ye, ya ozwa soin ya ndako, ya ozwa soin ya bana, ya ozwa soin ya makambo nyonso. Siko babiloko nyonso wana so yo ozo remplir en moté, mais okumbisa ki yo wana obio ke sambela nzambe pa osepela noté. Donc c'est qu'il faut bongisa na pe na kati ya ndako na po kote ozo kende, wana posa muto oza na ye pa rejoindre yo. Alors yo bongisa po attitude na yo comportement na yo nyonso ya yo e bana kosala nini na ko attirer pe lisusu. E ba pe na ko attirer ye. Vie de prière na kati na couple, c'est très important. C'est très important. Tant makambo nyonso tozomona ya libala, o nyonso tozomona na kati na libala, tozomona oka na kati ya Bible. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Maintenant, tant que bino vous s'attacher na physique, oui, spirituellement, il faut vous l'attacher. Parce qu'il y a des combats qui sont spirituels, il y a des combats qui sont physiques. Mais tant que bino vous s'attacher physiquement, il faut vous s'attacher spirituellement. Afin que trou est arrêté, afin que nzela est arrêté, pour que moutounion soit koya kokota, combat nyon soit koya et atteindre bino. Non. Et on va combattre musu pene ya pene beti poto dendi da ekei parce que kuti batona ba lenda baza ini spirituellement baza ini physiquement baza ini basi belé l'autre côté bokoti na distraction parce que belé les bokoti na distraction réseaux sociaux ye oui réseaux sociaux sont absolument mambo belé biso pe à travers réseaux sociaux ndi to le kato panza sango malam mais tango yo o koti si na be moko boye ya makambo moko boye o eza éphémère makambo moko boye o eza na sens te makambo moko boye o ezo apporter le eloko te en tant que femme au foyer o se obitiki na ba distraction o koti na biloko ezo zo autant na temps o yo luka présence nzambe na temps o yebi ke oza na ba problème o ya na présence nzambe yo sala. Oh non, quand on a distraction.
Wanoka moi c'est la distraction. Osanoka mobile la distraction. Misu pai pai papa misu evanda akimia te papa yo misu ka pai pai. Otala o do yo misu ka pai 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 et me mona kobo et me mona ba n'importe quoi parce que tant yo pose un responsable na kata foyer. Tant yo mo pose ça la blonde douce zo fongola la porte. Ozo fongola la porte. Yango yoka basi mususu na sambeli na lembi mobala azo changer te na sambeli na lembi te maman forcer continuer persévérer dans na kati na couple il faut que la unis spirituellement bana obino boboti bana obino bozo boko la base exemple faut pas un exemple na bino bana faut pas na chemin moko o bazo la talelo mokinde baby talelo bana ndenge ba diable en détourner bana na ba voix mabe parce que bana na basaki na voix malamu te parce que moi na o dès le bas âge na kati ndako ba parents na ye ceux qui ba la kisi déjà voix ya malamu lobi atakuta na voix mabe okinto e ba ki yanga yango na kola na mo balakisanga na tambolaka nzelo et otiki pe tozo continuer na ote ya mwana ozo continuer na orienter mwana tobi ke lelo mokili ekomi na mo internet eye makambo ekomi na mo ebele mais bapoti tolanda mouvement ka te internet tobokola bana biso ka lokwa na ke internet te tobokola bana biso ka ndenge internet ezokende te internet eye lobi na biso na bino tokolaki ti na ba x age moko boye nde internet ekoya tozalaki ndeni tokolaki ndenge nini tosalaki makambo ndenge nini est ce que tozalaki lokola nde tozomona lelo exemple oyo bana bazosala lelo nyonso wana ozotala olobi bana yo mosusu nga yamona na réseau otali obi oh mais aza baparent te baparent baza te même si aza orphelin ou bien orpheline de père et de mère ana famille te bandeko ya papa ya mama baza te nyonso wana mpona nini déjà base ezalaki fondé te fondation ezalaki te na base mpona nini na kati ya ndako ya baparent vie de prière ezalaki te orientation ya malamu ezalaki te parce que soki boza na vie de prière na kati ya foyer boza na vie de prière na kati ya famille la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse. Saint-Esprit ndako orienté bino Saint-Esprit ndako diriger bino prière ebundelaka libala les accompagner na ba bénédiction mais libala les a plus combattu oloba bana na bala libala ngo o se plaignant kaka est-ce que osa femme de prière est-ce que osa un homme de prière o se plaignant kaka pourquoi parce que okokisi na yo mokano okokisi na yo ezali maloba nzambe mais o associer ndesiko na kati te tango ke ko pratiquer maloba wana tango ke siko osala pratique wana o associer ndesiko nde nzambe ndete c'est ça le problème o associer nzambe te alors lokolo o associer nzambe te on doit vivre ba combat ndenge na ndenge vie de prière ebundelaka prière c'est très important. Prière en couple, prière en famille. Vous avez force ni eza na prière wana. Maman, okoko bondela yo moko. Maintenant osimbi mobali no na gauche, osimbi mwana no na droite. Mwana na simbi papa kuna, oya simbi ndeko ne boy, oya simbi bosangani, vous avez force ni eza na kati wana. Vous avez force ni eza na prière en famille. Vous avez force ni eza na prière en couple. Force eza makasi. Parce que l'autre comme on a même diable à combattre ma famille ma cassier moi na papa moko na maman moko penza pas moyen pour la nuit akuti vide polele akuti vide polele vie de prière ezati Saint-Esprit a régné a se basaté fondement moko ezawana te mais soki baboti bo simbani bo simbi bana bo longa toujours vie de prière na kati na couple c'est très important. Couple o baluka nzamba ensemble bamona ape makambo ensemble couple o baluka nzamba ensemble nzamba visitera bango pe ensemble nzamba visitera bango pe puissamment couple o baluka nzamba ensemble bon mona tam susu batungo boyebi ke tam susu basana on eloko moko no ba suite mais nde to monela bango o sentir pena kimiako o sentir peko o sentir pena moto pena balako o sentir pena pour nini nzamba régner parce que ce qui nzamba za même on a zuna ote siko na ebike na zwango mais entre temps nzamba kumba manana nzamba tomba manana nzamba régner nanu nzamba zwana no esika nanu
pour que ba porte mosusu efungwama te, pour que biloko mosusu eya okota te. Ba papa ba mama tovandisa vie de prière na kati na mabala na biso, vandisa vie de prière na kati na libala na yo, kolanda distraction mokili lelo te, kolanda te. Bamama ebele bosi plaindre mobali abimi, mobali akimi, mobali akei, mobali na nga nasalaki boye nini nga napesaki mobali to mwasi apesaka mobali, ozano nango opesa ye mpe nyonso, mais ezaka na eloko moko oyo opesaki te, ezaka na eloko moko oyo ovandisaki te, c'est la prière, c'est le Saint-Esprit oyo ozangisaki kovandisa kopesa ye esika base na kati na vie de couple na yo. Alors bacouple tosangana tosimana na losambo. Prière à couple ya tongo avant ya olala, c'est très important. Bosangisi bana en famille, prière ne fût-ce qu'il y a 20 minutes, 30 minutes, parce que ceux qui ont des débits, oui, ça dépend. Ceux qui sont pourquoi pas. Mais ceux qui ont des débits, au moment que non, même 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, c'est déjà une bonne chose. Et ça déjà, c'est déjà si ok, bien. Donc, beaucoup de sa prière na vie des couples, mokili eza ya kobeba. Lelo tozomona eloko diable akombattre makasi, eza mariage, eza ba famille, eza bana. Eza vie ya bana, eza ba mariage, eza ba famille, même ba famille na biso ya mabota to uti, même ba famille ya mariage to sangani. Eza biloko eza plus combattu. Siko soki bino ba combat ndenge wana, bino moko vie de prière ezate. Boza na vie de prière te bovandisi nzambe te kati na bino, bosanga niveau vide, boza bolali problème bolamuki problème, bolali mwana beli bolamuki mwana beli, bolali mbongo ebungi bolamuki musala ekufi, bolali bozangi trop de problèmes parce que Saint-Esprit azate vide na vie, diable azo manipuler bino, azo sakana bino nenga. Mais ceux qui bossent dans Saint-Esprit, bossent dans la vie de prière, bon, on a peut-être senti pendant le combat, on a peut-être que au combat, au train de mêler en pologie. Ba maman bosse à la femme de prière, ba si bosse à la femme de distinction, bosse à la femme de prière, ba papa bosse à la homme de prière, pour na ko bon mama bota na bino, pour que na nzela na bino ba porte fungwa matema mama be kota te na kati na mabota. Tika nzamba lola pambola biso nabi ke message ko sunga ba couple pe lokumu ezonga kaki pa na ye moko nzambe. Vraiment ceux qui nzamba no ya liboso s'abonner, commenter, liker, pourquoi pas partager et permettre na bande comme ça. Vraiment non singa na biso mingi to like ba vidéo parce que vidéo ceux qui en a like et permettre la vidéo circuler, mais ceux qui ba like ezate ma vidéo est circulée et talama ezate. Vraiment to goutani prochainement, que Dieu vous bénisse.